have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Coco Telabino partout bozwami. Avant que bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te ezaka rangolu ya nzambe bana mama. J'espère bomoni miniature wana très bien. Miniature wana eza bato ya théâtre na biso o boyebi bango très bien bapesaka makambu bazwaka makambu bikende bizonga. Bongonde bana mama eza Exil Pechanga Mobutu eza Sila Bisalu Bekam Pomba Sen bangonde tozo lobelela bana oyo babimi kati na groupe ya papa elombe na groupe ya Simba boyebi bango baza tellement ebele mais lelo tozo lobela kaka lisolo ya Sila Bisalu na Exil Pechanga bandeko nanga tellement bozo poser ba question trop tellement toyoka ba murmure tellement makambo eza kaka compliqué. Cuisine Yannick TV azalaka na banki te. Cuisine Yannick TV azana ba audio bino moko bokoyoka Sila Bisalu ndenge azoloba. Bino moko bokoyoka bokomona parce que o eza analyse selon Cuisine Yannick TV ndenge na memeli bino bandeko na ngai. Kotala Exil na Pechanga Sila Bisalu na Exil bandeko na ngai bazalaki lokola ba mapasa ya libanda. Partout bazalaka bango mibale bisika nyoto bakenda ko jouer bazalaka toujours ensemble. Moto ekomona na moment mo boye kozwa temps bazalaka lisusu te. Bazalaka susu ensemble vraiment te ke ba jouer parce que mutu akoma na ba occupation na mutu akoma na makambu na ye. Sila Bisalu ebi ngana ke kotona sala o musala na nga epesa nga 1 plus. Kuna pe Exil Pechanga bite nga pena kende kote kuna epesa nga 1. Mutu azo sala toujours musala na ye bandeko na ngai. Biso tozana pona koloba kaka mabete biso tozana pe pona koloba malamu pe ya bato ya théâtre na biso mo pe ba star na biso esalaka bien bala mama mais quoi kotala kaka bino na bino bato ya théâtre bino na bino kaka peuple congolais na ngam na biso makambo ezangaka to lalo lamuki makambo ezobima ke ezobima kaka bino moko boye suko bimisa susu kutu ndenge zana Sila Bisalu Exil Pechanga kutu ndenge zana Exil Pechanga lata bilamba Turki bala mama mukile ya makambo mukile ya makambo nde bango bajuaka bino botala ndenge bajuaka te pardon ndenge bapesa biso baconseil bateyaka biso te me bino bokenda kotala bilamba bango balataka nene ebisi bino Exil Pechanga alata kaka bilamba ya Turki bandeko na ngai Exil Pechanga alata bilamba o amoni ke elamba ne ebimise propre amoni ke elamba ne eza bien bomi njoto ne yango nde mutu alataka eza na okaka te po lata elamba fo ezala Versace eza na ngote fo lata ke elamba fo ezala ka Yoji eza na ngote ka fo lata elamba ezala ka Dolce Gabbana no bala mama na minute eza makambo elamba te na minute eza ka kolata elamba obima propre na miso baninga na bongo te
bala mama bongo te parce que bino moka bozwa ko créer ba problème esika problème ezate parce que nga atala ka mobutu ikri pechanga la taka bilamba na na sepela na bateni na na mona kala taka bien la taka propre bandero na ngai kaka bino na bino bo bimisa ba makambo la bo bimisi makambo la bo bimisi makambo to yeba te za la nini na ngamu na bino bato théâtre ezalaka nini vraiment ezalaka nini ezalaki o ici o belle fille o sila o nani na minute to boyo sukolo basuso pona ici la lata bilamba turki bandero na ngai to ki ko juger mutu te mutu na mutu alata ka seno bozwina bala mama soso kutu nenga zana aliaka lipa selo ngongo na ye jamais soso olia boyika soso nenga zana oliaka ka loso o bien point ya lipa est-ce que so bocheli soso pomme okokomela pomme oto kaka pomme vert même pomme rouge est-ce que soso okokwa komelango bandeko nanga mokilo eza makambo makambo so toomona na onzima te makambo so toovivre yango na okamwa so epe suka mokili yango bien fin du monde bien nini parce que bino moka bokomi ici kundi aza na lata ane turki na turki nana mona qu'est-ce akende osomba bilamba parce que nayebi ke ici la kendaka Dubai kendaka Turquie ici la kendaka partout alingaka parce que nzambe pa pambola ici na ndenge na ebala mama ici pe kota zaza na ebeni bandeko na ngai ici vraiment kota za to mona ndenge sa ba maison na ba salon ba maison ya biema na to mona ba salon ndenge zo fongwama ici pe nzambe zo pambola na ndenge na parce que nzambe asala na tane bana mama to ke koloba te ke ndenge za boye o lelo o nzambe osela silo be o nzambe osela ici ekozande moko te mutu na mutu azana ndenge na ye mutu na mutu azana jour na ye bala mama jour ici la botama eza jour si la bisalo abotama te jour si la bisalo abotama eza jour ici péchant abotama te bandeko na ngai tozaka na ba confusion te faut toloba likam vrai ezalaka pe clair bandeko na ngai toza mikolo toleki na ba ben col bongo te bala mama parce que lelo to mona nzambe apamboli iksil pechanga eza bien bandeko na nga na vie faut tolinga bango nyoto bapambwa mapoki mutema mabe ezala te yo bomona peuple congolais azo souffrir wana zangi muninga azwi 5 € kento ebandi likoloni na kozanga likoloni ya souffrance bandeko na ngai likolo ya souffrance omona ki mutema mabe eza makasi na peuple congolaise bandeko na ngai si la bisalu alataka nga na monaka si la bisalu alataka pe bien atiaka propre nde mutu nyoto atiaka o te si la bisalu ndenga zana alata biloko ya marque ya Europe nene ebise bino est-ce que si la bisalu azala na poto te bandeko na ngai si la bisalu azana kin alataka biloko ne o ekokeli selon bozwi na ye parce que si la bisalu na ici pechanga baka bana papa moko toki kokabola bango te parce que bauti ka papa pe lombe lelo toyebi si la bisalu toyebi ici pechanga bauti papa pe lombe tellement bango mibale babetaka yo wana rôle na bango bajouaka epesa bango makambo ebimisa pe bango bongo bala mama ezaka te ke tokoma yo critique non kuise yani kaza na kati baba mama non loba vrai parce que nga pe na mwasi na kati naza pour si la te pour ici péchanga te meto loba o eza vrai parce que ici péchanga na si la baza bandeko bala mama to ko kabola bango te po to kabola bango ça la bien te bino mo boyoka audio aussi la bisal a témoigner pour na ici péchanga boko ka maloba aussi la bisal e moko azo bimisa pour na ici péchanga siko biso ba oyo to mona bango na ba télé ba biso ba oyo to mona bango bisika baliaka te bisika balabala te to kene ka to loba mabe bandeko na nga makomso avant koloba to banga makam to ka pe soni bala mama parce que bino botu no ici la bisalu na SB to mona no ici la ya ko jouer te ici so bomoni ici pechanga na kati ya SB te c'est que tana ne permettre te parce que ici pechanga azana ba activité na ye azana ba programme ni azana makam na tellement ebele azana makam ni asala kebele so ki pe mams invité si la ici pechanga na kati ya SB a ko jouer et ça la paie bien et que ça paie makambu po wana diona pe eza suka bongo te bala mama
et que pesa makambande ko na ngai parce que nous moka bolali bo bimisa makambo bolali bo bimisa ka makambo si la na il péchant baza binemité si la na il péchant baza ba serre baza binemité ba la mama baba kuka monde entier boka kuzi ya Niki TV émission na memela ngo bandu bande ko nyonso o balingaka kuzi ya Niki TV o balandaka nga de pro de loin o balingaka sila bisalu o balingaka il péchant bo commenter bo aimer bo partager bo s'abonner na chaîne à cuisine ya Niki TV bo la de émission kitoko ya super bien parce que atoloba na biso ka vrai bande onanga parce que makambo to mon eza sous une clarté ba la maman eza sous clarté ba libo créer sous deuxième polémique ou bien troisième polémique pour na sila na il péchanga o bilamba Turquie bilamba Europe différence eza wapi ba la maman pour vous na moni que ici péchanga lati bilamba ne abomi njoto ne abimi propre pour vous na moni que si la bisala lati elamba ne abimi propre ba la maman toza na tanko kabola bango te na minute o batu bazo lala bazo lamuka bazo kufa covid ye kombo li batu lokola kombo ezo komba balabala tozo Tango banguna bakoluka ngai, yondo bomba ngai, tango banguna bakolanda